Bota na joda tua Igua TV. Bota, sabonina ya. Bota na joda tua Igua TV. Bota kosepela, bota na joda tua Igua TV. Bota komuna bagage izaliawa. Honorable Papi Mambo, rénové. Honorable Mbemba, président Ayo, ça va.
Ladies issues. Merci à toi. Papa Baenda Zara joueur à Kalaïmana. Papa Baenda. Lisa, les gars du Bosso. On va représenter Verbus Civil.
Fondation, la secrétaire. Je crois que nous sommes là. L'anniversaire de notre sœur, Maman Gabrielle. Nous sommes là pour soutenir les jamais. Bon, bienvenue dans Je Déploie TV. Tout le monde a Baresi Bazar, Baresi Peyeyo, et Panzama Kita et Pédérigine. Ouais, c'est sûr, l'équipe vient quand même de retard. Ah ouais, au boulot, donc j'ai personne à Gabriel Bolembo. Donc il n'y a rien à dire. À Tumbi, toujours au Tumbasomo, donc et l'équipe bien. Donc et l'équipe vraiment bien. Zamba Salah Boulamou, donc pour cette année de plus. Merci beaucoup. Merci Baresi. Commodore, Rémi. Bon, mon fête, il est bon à la salle VIP. Mais le Gabriel Bolembo a fait il va en plein air. Bon, mais sonner à mettre au salaire. Et les guindés. Oh, l'équipe, bon, on a vu ce que nous avons. La salle, la fête, et l'équipe. Oh, mais le monde
bapenela naturel bozotumba wana bozolia bato bazolekana bazomona bino bazotala ndenge bacomédie bovivre atrapela super wagabi 100% pena Philibis oza bea na nef Philibis aza na nef vraiment tozali awa naboya bolembo aoti kopete fete na ye mvula emenasaki ba 12 heures ntango omona ye mvula osanta nde mvula nayebelaki gabi asanginga naye gabi nde wabo osanginga mbula ebandi na lowa be match mo ezalaki ya lisbon fondation na basien joueur nake mpona amoniki mbula ya de la beti apres na ye awa sava andeli omoi bandeko balibana epuis anniversaire en pagne wawa Gabriel alingaka asalama na ye kaka le contraire ya bato yango abai bato nyonso maputa nga kuna ezali na elamba liputa na tiaki ya MDC ekwei bon voilà félicitation na yo joyeux anniversaire na yo Gabriel on est là on est ensemble nga yo ozobouge mikolo conseil l'église eza moment na ye mutu na munaton na ye si bosala Gabriel cadeau moko na butu lelo mpo na anniversaire na ye même pour 1 minute ocpc nde nayebisa ye fete bion eleki bion makambo nyonso eza bion donc eleki bion te eleki bion bato balie bion bato bameli bion Gabriel na panzani tale na okweya na panzani ya panzani na ye mpe alelaba Christian Soumaili toluka bango baza pi fonde na biso bomoko yeyo fonde bomoko fonde amo mpona Gabriel bayebi kazala sexy mais asali fete na ye na grande étonnement aexige teni ezala maputa ouais c'est normal c'est-à-dire artiste aza artiste aza demi-dieu ya normal par rapport mpona bandeko nyonso baolanda biso na Gabriel Bolembo TV na Bolembo ye mo Gabriel ye moko joyeux anniversaire na ye parce que bato bayebi ke so bamona bazidane bachristien bakata basatu miracle Ursule Pechanga basila lisalu ansu muzolo bamaki la bichesse bayebi ke ekiri wana c'est-à-dire eza ekiri oyo erataka te eza ekiri oyo ya idéologie baoyo mpena bayebi bakolo histoire c'est-à-dire joyeux anniversaire à Gabriel Bolembo que du bonheur à toi longévité c'est-à-dire eloko nga linga mingi mpona ye azalaka naïf te aza hypocrite te surtout aza bato alâche te oyo azala bato batongaka bato apres abisanimi azala moto aza claire na ye c'est-à-dire nzambe abakisolo ebele aza ser oyo aza bayebi te nakoloba nde tozalaka biso surtout mpe lekiri na biso c'est-à-dire nzambe akambola ekiri abatela biso apesa biso mpena makasi na longue vie merci nzambe abatela apesa makasi na longue vie parce que bomoi nde yango ezali important bonsoir papa bokei ok là c'est bijou foto interview mpe bana na biso mpe bana bakoli lelo naotuna wana ezali mwana ya bijou la reine moto na nzambe pasta Bonsoir maman. Joyeux anniversaire. Merci. Un mot pour la maman Gabi. Vraiment, tout ce pays makasi. Toyebi que pour ta génération, mon maman Zidane, maman Bijou la reine, maman Ibakata. Donc ceux qui m'ont bien fêté anniversaire, ça roi bino pour fêter. Donc tout le milieu kaba marambo belé malam. Succès, longévité, stabilité pour la carrière naïe. Oui, c'est obligatoire. Quand on a vu maman pour faire, il faut que c'est la prière. Ma bonne deli papa pour Moussalo Pascal. Des bonnes choses. Là ça continue, voilà bandeko. Et quand on va combien de temps que jamais. Bana utoyaka siko, mais je suis obligé de prendre les artistes parce que les artistes sont là. Donc on a obligé aux Bango, Exo. Et moi pour la maman Gabi. Moi pour la maman Gabi tu vas monter parce que somme de fancy de la gamme moi bolimo. Ah moi je suis gamme d'abatu. So mon elo ba toi ele belé pour le FT ba te belé c'est gamme de bolimo. Donc dans ma pambola longévité de là moi là ça non continue à chercher. C'est obi Gabi za malamu parce que boyo fête na ye. Autant na ye bo bazama pe. Non tout le point de là me faut dire la machine à coudre. Comment c'est moi cadeau mo lo bana papa mo elo mo wa.
tumba ye azotumba batutumba ye yakabi omni asukisa wa mutema te omni asukisa wa mutema adversaire neza lelo ebe yo botama mo bakufa te bakufa me yo bomi ye pete muto boma bango zano na pasi te nzambe muto abatelo tim kola lelo bongo te nalinga oka bongo exaucer mon fils soko edenga na kiti na s'il te plaît merci yakupi bonsoir grande sœur chérie bisous esolo ndeni komona nde bosangani boye bamisu bakanisaka po feke bonga po ezalaka na salle VIP et tout na en plein air boye na plein couloir Matiakoko Gabriel Mathieu d'abord bonheur bato akanisa bonheur ya mbongo te il faut créer ambiance ya bien même na place ya important yango wana mais eza nango ka fête plutôt que ça la fête mais eza plutôt façon bocango bato baye avec amour eleki puis c'est bien sur place au matonge tosepeli libanda mwa barbecue tono banga nde mbula mais ekoki très bien eza nango ka fête te tosalaka eya sale te tokosa fête bien bino mo mbulu okosa bonheur okotambuka pasi mais ntango wana ono esengo un conseil so ngo opesaka pe conseil abakisi soki na nede botango ozotumba na conseil moko opesi kozani opesa ye adime abondeka aloba na vivacité wana malade ebebele jaga tubatela sante toka aposa omona yo donc oloba na wana ye makasi ya koganga age ekokende atuka doze mo mokie batela tension age ekomi deja kokende ya gazi towana posa komona yo tumbatumba mpo umela doze mwa ndambu mwa koganga mpo mabe etalaka bamaladi ekomi ebele. C'est un conseil de la petite Krista. Il faut que bazali awa. Faut qu'on se couvre. Venez de il faut que. Je demande à Frère Gabriel pour respecter tenue. Bon mais pour ça les amis donc Gabriel Obaki faites na en panne. animation na esalaka aza mwasi vraiment koleka pasi ekele mosusu bandeko mosusu fete atie en bikini atie teni moko boye kilote mokuse mais étonnement ezalaki ya Gabriel ate teni na ye ezala mapu mutuna na ndenge na ye amonela makambo tokomona eloko moko biso nyonso me mutuna eloko moko yango me mutu akutamona ate eza lipa ate eza lipapa me tomonaka ya kuta eloko moko biso nyonso me mutu na ndenge na amonela il faut kuna conseil opesi mpona ozokontinue bandeko oza wana nakomona Marie-Jeanne Bololé comprenez eza fete bandeko condition nyonso biso toya fapele oloba mima balobi o nigérienne to congolaise mama titi zo napesinga mpe akado nigérienne ndeni bacongolaise tolata te kutrama mpo Gabriel surprendre bato surprendre biso yango mpe tolati ya mode pan asali nani le plus conseil nyoko opesa ye oyo omonaka négatif mbotama ekambo na Gabriel Bolembo oyo nga na toloba mpona ezaka ke tobotami ntango inane ezobakisama makanisi na biso mpe po echange nyonso tozali nango ya mabe fo totika au fur et à mesure tookola babrutalité momomoka mosusu nyonso yango tobokana mayo wo toyeba siko teli tokoki kose kontrole oyo oni ukatomolokwa liboki boye donc makambo mosusu toboka wana mai na souhaite kaka ba bonne chose ba longue vie toza na besoin na ye donc aumela mais adose parce que koloba mingi okosala crise batension makambo ebelebele surtout que ye mpe aza na mwa problème ya tension apesi conseil aza na maîtrise ata oki likambo akendaka trop vite te asilika na noki te aza beaucoup plus na bamaîtrise de soi. merci ça c'est Marie-Jeanne obeyaka ye Bololé me boyoki conseil na ye awa tomoni Karine Yamado mama na ngai nayebai bato babebisa baozala Christian soki mpe zoome la jupe Christian so ozo kilote balobi baputa ko mais bato baboyana bango bazali Yamado bonsoir teni neti komona
Gabriel. Non, Gabriel. Oui, le bail est beau. Il y a le bail Maputa. Oh, là, tu m'as dit Maputa. Il a déjà connu un thé. Au thème total. Madame Robaluka, Karine Robaluka. Tout le monde a dit merci. Merci à toi. Là, c'est Karine Yamado. Voilà Karine Yamado. Voilà. Voilà. C'est la fête. Oh, bon, tiki na ebandego. C'est la fête na bisto. Moi, ça me dit na. On a mutu ala ndena reflété. On a mutu ala ndena. Voilà. Merci beaucoup. Naebi Moussouza Zali avec ici. Voilà, on a là, pardon, la Barcelone. Oh, il est en route. Oh, lobby. Parce que le roté m'a tout à l'heure. Pour tout le monde, il va faire modèle. Et quand ça dit sauver bien. Et ça, il est roté. Et quand ça dit sauver bien, tout ton mango. Tout coup fiawa. Donc là, c'est Barcelone. Bon, là, c'est le choix. Mais les proposés pour ça, c'est une idée. C'est pour égoïste. Pour tes matos, t'as une idée. Mais tout est mis pour le moni fantier. Ah ouais. N'a pas de idée. Tout est un modèle de maman. Yamwana. Maman et maman. Christian, est-ce que vous m'en bien? Vous avez une idée de Misato. Au Baluka. Wana cadeau à Gabriel. Cadeau baninga ba opesa ye. Gabriel bandeko na ye. Bandeko na bolingo Zambe. Awe zo inda nango équipe za bien. Marina Ngoyi, bonsoir. Bonsoir Yaya. On respecte tenir par rapport au baninga msuba. Beto na ndenge nango mais on respecte en bien. Vraiment, en fait, tu as ma puta, pour te faire et nous, nous avons une négativité et pas Gabriel. Bon, on a respect à Yaya, mais ça y a conseil, on a mis son bâti. Donc, nous avons pour nous souhaiter un joyeux anniversaire. Baby Kenyon, c'est pas à moi m'a demandé à bonus. Un anniversaire, nous avons dit ça une année de plus et famille. Donc, les gens mathématiques et le beau-frère doit changer. Ouais, une année de plus, et là, les sous-sous, tant qu'on a conscience, surtout dans le moment où tous les qui n'ont pas makambo belé, mingi babeli, babisu bakufi, mais au moins, nous avons batelier à bâtir sur une année de plus, nous avons sungaïpe les sous-sous, à réfléchir les sous qui t'ont collé à réfléchir ça, à accélérer les sous-sous dans le salon, et m'embouillon sur la malade. Merci, Maïna. Fanny Boudoué, bon, les poutons vont avoir une ébo, et autant on va nous là-dessus. Oui, et ça, les poutons. Et à les poutons, donc ça, je suis ah, bah, qui pète, même pour les astuces. Mais la motivation, c'est les caleçons. Et ça, il y a les poutons. Il y a autre monde d'exception modèle pour Baninga. Va t'as la Baninga, peut pas mon appel modèle. Vous allez égoïste, c'était quand même. Voilà, ça Baninga va modèle. Oui, il y a Gabi. Moi, je ne sais pas si il y a Gabi. Une année de plus, ça se fait, il y a un autre fêté. Il y a des gars, il y a Gabi l'équipe. Même si vous tenez à Gabi, presque, on va pas déjà pour un robot, ayokaka na ye mais omoni na biso baleki na okolo balikamoy pa yaya eza ya malamu yaya encore toona ndenge mabe yango nde eloko efita mwa ndako Michel Bozo, bonsoir. Bonsoir Zidane Susu. On est cadeau là Gabriel. C'est la fondation de Maman Chanette. Chanette. Maman Chanette, il va faire ça. Donc. On est les accompagnés. Ah, comment ça s'appelle une Chanette? Comment on va faire? Des bandes là,
Bonsoir Michel. Bonsoir Zidane, Zouzou. Moi je suis la presse à Gabriel. Oh champagne de la guerre. Ouais, Gabriel a fait masse ma bébé va faire au lycée de Kouta na solo. Na bino to na biso bien. Donc il y a au moins champagne grâce à ça grâce à Missa. Grâce à Missa donc dès le quoi on appelle la s'adhérer dans la fondation na eux. Et mon ba isina na shoko ba ya ba tshela ka nyonso ali ba pesina na sisa. Sao me ba wa na maputa ndenyo na maputa to na oh na maputa na wepo na meli champagne tshela mo. Peut-être que si bien ba tonga ko le ga millionnaires. Soza cadeau mo o pesa Gabriel na bulo lelo en tant que sœur na yo o selo mo 1 minute pour ça la bien. Ouais Gabriel azam tonga. Odiamba mame. Odiambe kwitse compliqué. O mo mobali akotsina na melipedi ambane tindie ibai. Kwitse ele tumbakwe agene si manipaka me compliqué. Merci, c'est l'ambiance du fête. Vraiment, il fait désolé, bien. Vraiment, grâce à maman, grâce à Miss Ndé de Lobby, grâce à Miss Fondation, grâce à Miss Ndé des abos de Moni Champagne. Merci, maman. Merci, Bagé Saboye. Vraiment, tous applaudir, tous saluer Bagé Saboye. Maman, grâce à Miss Ndé. Au Tchima, on a fait à Gabriel Bolembo. Fête, désolé, Kitoko Mingi. Vraiment, tous les gens, Oteni Bandeko Bazali. Oteni Bandeko Bazali. Christian, si tu peux zoomer la fondation. Wana Gabi merci. Bonsoir Yaya. On doit respecter tes gens vraiment malade. Alors Gabriel a boni bino on est bon kala le way mo aga sexy bien mo kansa bo sound am mi na ba fina mai ba mi la tele li roba di puta po ma bona amba da me mali ko ne tele bien ko dango oui ça va ça m'a bien ma casse je vais me faire ma da mu Gabriel bolle motivi mama tumba bameli whisky bazongi 10 fois bazongi 7 fois Gabriel alongi nalongi batokolia namona pesa menwana nyete oye chéri autotualewana tunio biloko ezali na non flexibilité natuma bina okosolie otakobilanga na meli olobi nanga bongo kuna otangana ye na meli yo moto olobi nanga ndoko wana ngu batali kubebimi ata te wana misala mabe vraiment inspiration likutu natalaki ke bato ebele basali eza makambo vert bleu oboye nakolaki ke napesi nabanda songo mama habite natiaka libo donc sikoyaba na nzambe nayebaki nakatiaki telefone naosa feti na mabele na ngai nayebaki bana mabele mpe bakolia yango omoni grâce a bisa alakayaki na biloko natali na bino apesi biloko ebele mais mpo na ngai lokola eza quartier na nga nayebaki esima te nga mpe napakisi kaka meme biloko oyo apesaki napakisi yango lisusu po esa nini po esima parce que nakata quartier banie bakartier kutu deux fois donc tout le monde aza bakadre donc wana basi batalela yenga déjà météo ekosalaka mangungu ekokaka na kati ya lere
il énerve dans l'acte. On te met beaucoup ensemble. Ce que ça conseille, nous sur place. Ça se faire au besoin de l'énerve. Pour abattre une année, ça va changer. Le comment on remarquera pas. C'est quand abattre une année. Joyeux anniversaire encore une fois. Ma grande sœur Mémé Gabriel. Alors c'est un moment comme un exemplaire. Avant elle était chouchou. Maintenant, après on a bisso. La famille qui n'a eu, la famille mais ça a changé. Par rapport à l'événement, elle a changé. Merci. D'abord la cara. On a un bon anniversaire vraiment en pagne et les gars ça va, t'as rien néné. Après le billet retour à l'Axarana mais à Batamisi et les clients en paix. Merci beaucoup. Voilà, fidèle internaute, tout est bien qui finit bien. Pour ça, l'anniversaire à Gabriel Bolembo, tout le monde est va remercier. Mais peut-être une bande de cobayes va fêter en pagne. Bande de cobayes va respecter tenue. Kota na chwa tetwa Ikwan TV. Kota s'abonner na yo ya. Kota na chwa tetwa Ikwan TV. Kota ko sepela. Kota na chwa tetwa Ikwan